Bande konanga na pesi no mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomo na pe no mbote bande konyoso obulandanga na Deline TV na baonyoso bozolandanga na pesi no mbote bere merci na bino nde bozozo atan na bino ya kofanda pona kolanda ba video ona zo sala Nzamba mona moko na moko pe ba commentaire na bino nazo tanga yango nazo tanga ba commentaire Nzambe azwa lokumu lelo na eko partager lelo to no partager na lobela likambu ya bambassade o batumbi na Congo kuna situ na lobela mingi ambassade ya Congo Brazzaville ambassade ya Congo Brazzaville yango na kolobela mingi awa et puis na kolobela suite ya video o na sala kilobi to bondela na poete toke na makambo to loba lelo na kombo ya tata mwana pe ya mulimo santu ko na bomoi ko na bikama papa Nzamba Mpuntulendo Nzamba bakoko na biso na pambolo na pesio merci pona nyonso ozo sala kati na bomoi na biso kati na mboka Congo kati na mokili mobimba papa kuma masanjolama po toza na contrôle ya nyonso ezoleka kati na mokili oyo yango na ekopesa o merci na pambolo na komisio na ngolu pe osalinga lisu ya ofanda devant caméra pona kosala video o koloza nanga zape na ndeko moko na moko olanda video oyo o nyonso ya yote eza na nguya soki mokete na video ona kombo na Yesu pe na nguya na mulimo santu na bonde bon na kombo tata mwana pe ya mulimo santu na lobi amen. Bande kona ngai lobi na salaki video na lobaki pona Constant Mutamba malheureusement esila kite ekata kivoma moma loba mukeka ketikala ki ona koka ekobakisa wana o ezaki voma ke bit o ngana saila ki video wana yango nazo continuer nango so na sisi nazo tia nazo lobela makambu ya Congo Brazzaville ndenge batumbi ambassade na bango na Congo kuna et puis na hotela bino na koloba muke makambu ka ya basoda na biso esa ngama ba video msu nazo ta na TikTok donc Nzamba sunga doto lobaka o esengeli koloba Nzambe aza na biso bande konanga lobi na lobaki pona Constant Mutamba na lobaki nazwi ba commentaire ndeko moko a commenter wana lobi na ngake mama Deline tika ko ebisa batuke nani Constant Mutamba azali moponami ya Nzambe akome ataki commentaire wana mama Deline tika ko ebisa batuke Constant Mutamba azali moponami ya Nzambe po Nzambe ayebisi obongo te po Nzambe ayebisi obongo te yoko ikoloba ndenge wana te po aza mutu soki ya ba science so ndenge mutu wana akomelinga na nga na répondre na yebisi eke olandi video na to na sengi ekutu abondela senga Nzambe apesa ye bososoli a comprendre na kaso to sa video so mutalobi likambo to mutalobi likambo te to comme na 2025 année 2025 bande ko botika kokosela ka batu makambo bato bokosela batu makambo lobi bo eto yozo lobi boy lobi bo eto yoke koloba makambo o mutalobi te botika biloko wana année 2025 eza année oye na makambo nango totala ka makambo 2025 ememela biso totika balukuta totika misala mabe totika kindoki ki jalousie ki mutema mabe totika situ biso ba congolais mokili mobimba eza na posa na biso Afrique eza na posa na biso ndeka tolobaka po mokili mobimba ezwa kimia so Kongo eza na kimia te mokili mobimba eza na kimia te donc eloko na lobake soki to sali so na sali video fo kolanda yango bien ataku to video nga salte mutu mso fo kolanda bien kwa ko commenter ka te na likam oyo comprendre te na tikal koloba na te ko Constant Mutamba aza moponami ya Nzambe na tikal koloba bongo te na loba ki boy na lobi ke na temps oyo po aza pe parmi ba candidat ya nino ya ni babengani ya présidence soki lelo o élection ke ko salama akoza pe ko porter akopesa pe candidature na ye yana lobaki ke na temps oyo na par rapport
nde tozomona ye na makambo ya sala na ndenge penda lobela na ndenge boy en tout cas aza o penda mutu so lobi o voter te en tout cas faut ka nzambe nda revenir tinga so na bina voter te si faut nzambe révéler nga abananga ke te adelinte ozomona aza mutu o miso bomoto na mayela bomoto nde tozomona boy to lobaki te ye to voter ozomotolo bake ye to voter pour makamne ndenga azozalela ko sentir que donc te baza mingi te na Congo na biswana koloba ke baza te kiwa bakoza na bango me baza nde na ba poste wana te mwe ba agir na lolenge ya neza te bakoza na bango me baza nde na ba poste wana te par rapport na mikonjo baza na ba poste wana ye quand même a féliciter ozomona ba ministre bonile akomi ministre akomi na basi 6 azali na mwasi moleka akomi ministre na 6 mois akomi na basi 6 bandako 12 et puis tala bandako yango mais au contraire ozomona abi banda nazaki na mutuka na ngana ese ndela comme ministre na changer mutuka ça quand même ça va na lobi te ko nzamba ponier boete na expliquer likambo ya spiritualité na expliquer likambo ya spiritualité pour alobi aza na esprit ya Lumumba akati na ye siko na bandi nazo développer makambo oyo nde na suka kikuna na continent ki onte nde nazo continuer siko Constant Mutamba alobi ke aza na esprit ya Lumumba kati na ye yango makamne nyonso ezokokana na Lumumba doza révolutionnaire ye yango na siko batuna ke pe question batu o bazaba révolutionnaire boy basuka amabe dona suka nango baboma bango na ba occidentaux baboma bango yango batuna ke pe question wana na sens que bongo et puis na réalité ya mukili o ezande wana bandeko o bozo comprendre que na temps o spiritualité ezoko agir na mukili yango no moni bato be ba kufa lokwa basoso ya moni na hôpital bandeko nanga maladi bato ba ke na hôpital maladi o bazo kenda kotia bango na hôpital kuna est-ce bazo ye bango ke ba otiaka bango maladi kuna na hôpital bazo ye bate mo maladi muke olozwa ayo mela ozwani yo na mbamoko tout na urgence na ke pona zako ka bien te OK bien mais là obima siko maladi ni okobima nango est-ce que toko continuer ko vivre na mokili ya boye vraiment ndamba permettre te to continuer ko vivre na mokili ya boye faut asala quelque chose ya ko sala akobongisa Congo Ndomo akosala Congo po Congo nde esika o Yesu Masiya alobaki na Bible akoya kofanda na batu na ye na belu na ye akoya kofanda na bango na tea na mokili o na mabele awa siko ke kofanda wapi na États-Unis Yesu Masiya akoya kofanda na batu physiquement akoya kofanda na batu physiquement akoya kofanda na États-Unis na batu akoya kofanda bandeko nanga na Congo wana donc kolo fo abongisa Congo wana Congo eza paradis terrestre o nzembo nazoyoka avanzabe nzembo nayoka kaka nde totala talaka mambo Congo wana nini nzembo nini ndo yembo tout à l'heure nzembo bozana tang pardon bolimbisi natira binongo nzembo mpe embo nayoka ngo isanga quand même bien évité pourquoi mais on senti que Congolais ça quand même na conscience quand même non mon ngozela na ko mon bolimbisi na tata nzembo wana isa kunino bozela na luka nzembo wana izali nzembo non mon petit so yango ozomona donc eza vraiment bolimbisi na luka yango nzembango oyo ezoyemba makaka à partir na oki ebite so eza nzemba kamena oyoka ngo à partir ya makambo leto otala makambo ya baguerre wa este yango
bomengo paradis terrestre pona Kongo baboma kimbangu pona Kongo baboma lumumba tele pona Kongo bakoko batika ayolele paradis terrestre ayolele Kongo baboma kimbangu pona Kongo baboma lumumba tele pona Kongo do bazoloba bomalobo mpe na oyoka bien te mpenza ke pona Kongo bakoko batika ayolele pona Kongo babomaki mbangu pona Kongo babomaki mbangu ayolele pona Kongo baboma lumumba. C'est ça ozomona do yango wana bandeko na ngai nena lobake Kongo na biso eza paradis terrestre do Yesu Masiya akoya kofanda na batu na paradis terrestre akoya kofanda na paradis terrestre akoki fanda na batu na likolo te na mapata na continent moko soki na continent te pardon babenga ni na oui continent te babenga ni oyo ezaka donc na la terre te akoya kofanda na biso na mokili oyo na mabele oyo Yesu Masiya ya ofanda na biso ozomona sikoyo ngam na oyebisa bino aya ofanda na biso na Congo aya ofanda biso na Congo bomi tungisamaka te ndeni Congo eza boye oui c'est normal faut être bon pour Congo ndeza kana ozomona c'est ça donc on est na lobake bandeko to monake yambo moni nazo expliquer boye po Congo na biso wana nde na lobaki ke nde ba libéra ba mboka mususu ba Mali ba Burkina Faso nde ba liberango en tout cas pour na Congo ekozala pasi po bango batikango ozomona ekozala pasi po bango ba libérer Congo yango ekosenga ke po bato na babundaka na mosunité babunda pe na molimo baza bato ba science occulte baza ba démon baza pena ba réincarnation ya Satan le diable ye moko kati na mokili o ozomona ti Macron penda aza penda ye moko penda Satan penda alata manzoto penda ya na mokili o ozomona azali akoza na nzoto ya Macron akoza na nzoto ya mutuboye akoza na banzoto batebe me alati nzoto aye penda physiquement na mokili oyo ozomona donc yangwana eza bitumba moko makasi na molimo yangwana oyo akotombola motonde ti na Congo wana ifazala na spiritualité oyo eza kilikolo koleka ba spiritualité nyonso yango na lobaki ke spiritualité oyo eza likolo koleka ba spiritualité nyonso eza spiritualité ya nzamba mpungu tulendo mutufa ye banzamba mpungu tulendo aye banzambe ya bakoko na biso po wana nde eza spiritualité likolo po omoni mutoko olobaka ke ngande nazabwe na sambelaka naza na Yesu mais soko ozoyeba te Yesu wana oyo ozobaki oza na Yesu azalaki nani avivraki wapi azalaki na race nini soko ozoyeba ngo te ndeko na nga na Bible lobi na biso ke bokonza likolo ezali koyeba nzambe oyo solo pe koyeba likolo Yesu Masiya oyo ayaki na mokili o donc yango wana elingi lobake banzambe ba Yesu Masiya baza ebele yosko fo yeba Yesu oyo osambelaka aza Yesu nini poso iti lelo na niveau bitumba mususu okoma nango le yozo penser nozo sambelaka Yesu oyo ayaki kuna pa ba juif et d'ailleurs ba juif solo eza biso ba africain biso ba noir biso ba congolais biso nde ba juif oyo solo mais yosko so na penser no ezaka ke ayaki na ba juif wana o mindele ya Israël kuna mindele wana yeba yango ke bakozwa yo
Polia ozo bondela mabonde no ozo bondela Yesu sunganga kolo Yesu Seigneur Jésus sunganga babimselo ba Yesu na bango nde mutu banda kozwa kama bondeli na yo yango mona nguya ya nzamba mpungu tulendo ezate fo yeba nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na biso fo yeba le yo zo yeba ye mbala moko zo comprendre ke bakoko na biso basalela ki nzambe o asolo le ozo yeba ki bakoko na biso basalela ki nzambe o asolo ndoko mona sikoke okomi protéger nzamba mpuntulendo akomsiko ko protéger okoyeba na ba problème na yo ndenge nini obanda komi pese pai na nzambe oya solo bako bundiso ba olonga ote po yebi nzamba solo bako luka bako tona loge inconsciemment ba olonga ote po yo yebi nzamba solo ko bundela yo pe bakoko na biso bakozala tout autour Bible elobi na biso toza environné na plusieurs témoins toza environné na ba témoins ebele donc ndenge nga na zabwe naza environné na ba témoins ebele ba témoins na bazaba nani ba démon ba témoins na bazaba nani ozomona do bazaba to oyo bazara tout autour na biso nzamba zotia bango wana pona kokengela biso yango ne senge na biso totambola na obanga nzambe pole tozo sumuka tozoloba maloba mabe na mnoko na biso to ofinga bango wana pe bazo kende musike ezosala bango mabe makasi boko comprendre makambo te eza makambo ko bukuta mikuwa makasi yango mona lobaki na mutu oyo azo simba penda azo atelemi pona Congo pona obundela Congo eza basoda biso bana este kuna ezala soki nani ministre moko soki nani mutu mobo otelemi oza na compagnie moko boye to oza na boutique moko to nini yeba nzamba mpuntulendo so yebi nzamba mpuntulendo te bakosakana na yo na ndemo mukete omona kaka commerce no ezokende te obandaka kozaka kokwea na okwea tiba koya ko proposer kota baloge nde omona pe ba proposer te ba cotisio inconsciemment ala poko sutuka kaka okota ki déjà na loge wana nde bato ebele bakota ba pasteur ebele bakenda na bango luka kisite bakenda luka kisite tellement basambela nzambe o bayebi te baosambela nzambe bayebi te yango emema bango bongo ok na oloba kutu ebele donc eloko nga na banda ekoloba mpona Constant Mutamba yango wana ozomona lere alobi ete ke biso Macron lokola azokontinue kosoutenir barwandais biso tokolongola langue française na Congo awa tokobanda siko koloba anglais nga mwisika na tala ngabi oyebi ndenge ezana mutu ezaka ata yete me ata mutu mususu le ozo bakenga naza na esprit ya Lumumba kati nanga il faut yeba siko esprit ya Lumumba ana ezaki esprit ya nani esprit ya Lumumba euti pe na bakoko na biso euti pe quelque part faut lingo yeba Lumumba azaki na esprit ya nani siko ozomona do Lumumba azaki na esprit ya nani fo yeba sikoyo makambo nini oyo eleka na Congo na biso wana babeji baboma banani bamindele bakadia mpemba baboma banani oya odécouvrir baboma ki Lumumba otali Lumumba azaki ose comporter ndeni azaki boye oyo kotala ke baboma ki Kimbangu malgré Kimbangu baboma ete bakangaka yende bakangaka ye mopa mitika kana ye bakanga po bazaki ko luka baboma bato ebele poka balukisa ye donc ti ye moko akende ko mitika nde bakangaki pe ko kufa ne pe baboma kete malgré bazaki ko torturer ye ko beta ni nyonso mais akufa mukolo ye moko alobaki azokufa ozomona mais to loba onka ke baboma ye ndenge kake loba melaka ozomwa siko leo yoko kanisa biloko wana nyonso olingo ye basiko Kimbangu anga bandai koloba nini Kimbangu anga bandai kosala nini esika siko akoya koyebela ata Constant Mutamba tata mutu mususu esika siko akoya koyebela ke ezaka na prophétie moko elobama mpona Congo bato ebe bazala kaka Congo eza pays moko eza ni babenga ngo Congo eza pays o eza na destinée prophétique eza na destinée prophétique boyo siko boyebi te destinée prophétique ngo ni bozolo baka po baloba batu na siko destinée prophétique a Congo ngo eza nini
oyebi na ote ozomona siko fo kolinga koyeba yango professeur Kimbangu fo ba mikonzi na biso bazotelema fo bayeba oyebi soki nani Mutamba kombone nani boto bengaka Mutamba eza kombone nani nani Constant Mutamba soka yebaki professeur Kimbangu omoni l'air alobi ke tozolongola langue française ana mboka oyo tozotia anglais ngalo babonte angalo ke tozolongola langue française tokokoma na ba langue na biso moko tozotia lingala na parlement awa angalo babongo po wana sko ndezo lakisa ke ayebi déjà prophétie ayebi de makambo o nini Kimbangu aloba ozomona wana sko nga koyeba mais l'air alobi ke ayo tozotia anglais to banda non koyekola sous anglais kuna na Congo to bandi non koyekola sous anglais to bandi koyekola ngo to yekoli yango dona ba professeur bandi koyekola anglais po fo banda kotangisa anglais eza na école primaire fo banda français ko tezongisa biso sima elongola biso mayele ale to ke sous na anglais lisusu en tout cas wana ko to sala eloko moko te po wana eza loko za na mbongo na poshi oyo olongoli mbongo na poshi oyo tiongo na poshi oyo et puis ba anglais kutu baza kutu mabeli suta msuko leka ba français ozomona donc tozwi mbongo eza loko za kina mbongo awa olongoli yango awa otiongo na poshi oyo nyonso eza kapa na yo te osali eloko moko te otozaki na mbongo na saki ozomema olongoli yango na saki na yo otie na poche na yo donc osali eloko moko te yango wana vraiment nzambe fa sunga ba mikonzi na biso vraiment nzambe apesa bango mayela molimo bapesa bango mayela molimo yibi mutoko kotelema ndenge Constant Mutamba telemi bongo eza bien penza aza na poso ozosanti penza ke mutu aza na posa penza ke kimia penda ekota kati na mboka na ye kimia penda ekota ba makambo mobulu oyo ezala lisu te osanti mutu ana posa atia ordre penda na mboka mais siko il faut ayeba mboka oyo makambo elobama epi na makambo elobama akoyeba siko tani tozali fo yeba tani toza na mboka oyo tozokende pe wapi touti wapi tozokende wapi ndoko comprendre siko ke namemela makambo boye namemela makambo boye bandeko langa ezaka bavanti te Congo eza mboka bavanti te oyebi mutu oyo na Congo wana kala mingi te na mutu akozala président po ezonga royaume donc ezala roi to reine je crois roi to reine nayebi te mais je crois que roi nga nzamba loba na nga kaka mopona mi donc eza babenga nani ouin de ouin akoza pe mosa akoza pe mbali na yebi na nga te mais toloba kaka roi donc il est roi eza ye mokolo esumasia ye moko papa Kimbangu po akofanda wana na kiti ya bokonzi Congo ekozala nzambe ye moko oyo l'air ezozonga royaume kaka esprit oyo ezaka esprit na ye wana esprit ya Kimbangu ekozala o ministre ya justice aza na esprit ya Kimbangu o nani donc kaka mutu moko wana ase diviser na ba poste ya minene mpona kodirige bandeko nanga ekozala bongo bondima te bo comprendre te mais ezala nde wana ezala bongo ko do bomona ka oyo aza na poste wana aza na esprit ya Kimbangu aza na kiti ya bokonzi kuna oyo aza koto ye wana kaka esprit ya Kimbangu oyo azokamba kuna na ese kuna esprit ya Kimbangu oyo aza kuna ministre ya justice esprit ya Kimbangu donc normalement ekozala nde bongo donc ikomona ke Constant Mutamba alobi ke soki bongo tokolongwa na français toke na anglais yango nde na ye comprendre ke ayebi kutata prophétie ya Kimbangu te mutu oyebi prophétie ya Kimbangu te eza pasi mpona yo eza pasi mpona po sala makambo ekende liboso eza pasi omoni bapasi oyo toza nango na Congo wana nzambe penda nde mutu apemeta yango tokóma na niveau pasi oyo po toyeba nzambe malgré ça bato ndambo bazoyeba quand même mais bato ebele bazoyeba na bango nzambe te nzambe apemetaki bapasi wana po toyeba ye mais totikala kaka koyeba ye te bato ebele baoyebeka te mais biso toperdre tant te ta nzambe sikoki apesi bato ebele chance siko bato wana nde bakolongwa na Congo bazala su te yokanisi bakulu na oyo
ndenge eza na insécurité na Congo boye boye pona kosilisa yango en tout cas ezaka loboko ya Nzambe ezaka loboko ya Nzambe pona kosisa bakuluna oyo makambo ebele eza na Congo ata guerre wana na este eyaka loboko ya Nzambe nde toloba ke toloba te ke basoda biso bazali na stratégie ebo yango epreuve ezolakisa biso ke basoda nku bazali nzoka na nzala eloko ole ezalaki te bato baoke ebunda guerre baa na nzala yebisanga bana mibali mpe bajeune na bongo age wana bajeune baliaka mingi na age wana bajeune baliaka mingi mpe makasi fufu munene boye mpenza kolia osomona bazaki na nzala na maladi bazaki ata na bakisa omela te kuna bata bongo siko bakolonga et puis baza bana bato na otiela bino video na suka mpo nga mona koyoka motema mpasa boye te foto partageant biso nyonso na otiela bino video ndeko moko azoloba mpo na leki na ye ozomona donc non donc ozomona vraiment ke Nzambe asunga biso na Congo na biso asunga vraiment toyeba touti wapi toza wapi et puis tozokende wapi so bakonzi bayebi yango antoko mamu nyonso eleka na facilité yango kaka na ndenge na expliqué mpona Constant Mutamba yango na ndenge na expliqué mpona ye mpona vraiment ke kotala ke fo mutu akotelemisa mutu na Congo ayeba prophétie ya Kimbangu ayeba koza na esprit ya Lumumba eza mabe te oza na esprit ya Lumumba esprit ya révolutionnaire eza na mabe te mais problème ezali sikoyo ke so oza na spiritualité te bakoleka yo bato sikoyo bakomprendre te ke mutu fo aza na spiritualité moko oyo ekogarde ye mpo nga lelo ndenge nakoza boye mutu akolukelanga ndeti baproblème ndeti mama pase moko alukela ye nga baproblème ikoeleki abila na omemo na justice boyeboye nayebisi nga na bi problème te lero omema nga na justice wana yebaki na ozala nga mo te natangele bato na ozala na bango bozala natangelaki nga bi na ozala nga mo te na ozala nga moko ka omona nga boye me na ozala nga mo te na ozala na mama oyo abotanga sakufa deja na précise nayebisi na précise na ozala na mama oyo abotanga sakufa deja na ozala na mama mwilu na ozala na mama kipavita na ozala na mama nzinga epuis na ozala na papa Kimbangu na fumu Yisu na fumu Kimbangu na bana fumu Kimbangu bango misatu na kozala na bango wana nayebisi bango nayebisi nga bina so auta okufa mikolo na kambe kombo ezalaki papa nanyo papa Sami Diangenda akozala wana sikoyo na juge akosambisa makambo na avocat na yo na makambo nyonso ndeko na nga omuntu teke mpo bolonga nga eza pasi mpo nga nazalaka na bango natambola nga moko te ma moko arépondre nga bi natiki na nga mbadi yo tambula na bato ebele nga natambulaka na Seigneur Jésus natambulaka na Seigneur Jésus nga tanga bikse ça yo tambulaka na Seigneur Jésus tala nga siko nga natambula na Seigneur Jésus me natambula na fumu Yisu nga natambulaka na ye natambula na fumu Kimbangu na otambula na mama Kipavita na otambula na mama Mwilu na otambula na mama Nzinga na ba rwanda ni kombo Kiminga siko yebisanga siko okolonga nga nde na mama abotanga okolonga nga nde nini po leto oyana nga te na oloba bango bato bakoloba siko juge wana akokata makambo ndeni bato basambisa na bavoka bakokomprendre eloko te nayebisi olonga te tokende na makambo abi natiki na nga pardon yo tambola na bato ebele c'est ça de fozala mutu oyo likambo ekoyelo na butu to na moi oyebi oza na assurance ya Nzambe ozalaka na ye oza na assurance ya Nzambe wana oyo le nazobondela nazobelela ye akotelema kosala akotinda bato bakoya kokota bitumba nanga c'est ça donc Nzambe asunga biso nango eloko ya mibali na ngai naloba eza likambo ya Congo Brazzaville nazotia na video mpona kolobela yango ezalaki vraiment mabe makasi nga lobi leri za natia na video pardon bolimbisi natia na video natia na video yango oyo botala. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec les Africains. Avec les Africains, nous ne sommes pas d'accord du tout avec les Africains. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec les Africains. Nous ne sommes pas d'accord du
du tout avec les Africains. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec les Africains. Bolimbisi. Donative Yamuti. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec les Africains de la RDC, plus précisément les Congolais de Kinshasa. Pendant que nous nous préparons, nous, Congolais de Brazzaville, pour marcher dans la rue afin de soutenir les Congolais de Goma et les FARDC dans cette guerre contre Paul Kagame et ses troupes qui tuent à Goma, les Kinois se sont permis, sans peur aucune, sur la base des émotions, de s'attaquer à notre ambassade à Kinshasa. Nous ne sommes pas d'accord et notre colère citoyenne patriotique est forte, notre regret est assez profond. Mes chers frères Kinois, vous êtes de faux frères, vous êtes de fausses frères, de fausses sœurs. Pendant que nous nous préparons pour vous soutenir à travers une marche contre Paul Kagame et ses troupes criminelles, vous vous permettez de nous humilier en nous attaquant à notre ambassade à Kinshasa chez vous. Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes juste? C'est quoi votre problème? Nous, peuple du Congo-Brazzaville, nous ne faisons pas de la politique. Nous ne faisons pas de la diplomatie. Nous ne sommes rien dans les accords qui ont été signés entre M. Denis Sassou Nguesso et M. Paul Kagame. Il paraîtrait contre vous. Je dis bien, il paraîtrait contre vous. Nous sommes loin de cette affaire. Nous sommes loin de ce conflit. Ne nous menez pas de ce conflit-là. Le conflit entre M. Félix Tshisekedi, M. Paul Kagame et M. Denis Sassou Nguesso. Le peuple n'a rien à voir. Les biens du Congo-Brazzaville n'ont rien à voir. Les saccager comme ça. Saccager les symboles du Congo-Brazzaville. Les biens du Congo-Brazzaville. S'attaquer à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Kinshasa, c'est nous humilier. Humilier notre pays, c'est nous toucher dans notre profond amour que nous avons pour vous. Nous ne sommes pas d'accord. Ainsi donc, vous devez demander pardon. Demandez pardon. Nous vous donnons 48 heures pour présenter des excuses. Sinon, nous allons réagir. Tout d'abord, en annulant la marche que nous organisons pour vous ici à Brazzaville contre Paul Kagame et ses troupes, et nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous n'accepterons pas cette humiliation parce que nous, peuple congolais, nous ne sommes pour rien dans ce conflit. Nous ne sommes pour rien. Vous êtes des faux frères. Vous êtes des fausses sœurs, très chers Kinois. Vous qui me suivez, partagez cette vidéo pour toucher le reste des citoyens du monde. Amédée Dello, humble serviteur du peuple congolais, activiste des droits de l'homme et de la société civile. Donc, toyoki ndenge mombali wa lobi. Donc, mususu sezali. Donc, yango ata 3. Donc, bango ata 3. Mosu mususu ezali awa. N'importe na tiango wapi. Donc, ata 3. On a yoki ndenge bazolo ba bozana lukela bino bo de toutes les façons. Élève soka attend. Donc, c'est ça, écoute à l'obi que nde na boso kana bimi awa. Donc, on a kutani kana congolais na nzela komona. Wana na Brazzaville, abia komona. Et là, on a na lobake. Ngai le na talaki vidéo, le na to talaboué. Bazo tumba ba ambassade. Na yi komona ke batumbi pe ambassade ya Brazzaville. Bamo, elo boso réalité du sol boso na baki, pona ni pe batumbi ambassade ya Brazzaville. Mbamo ka na vidéo wana. Na eko yoka mungo moko ilobi ye nani Sassou atekeli bango mabele atekeli ba Rwandais mabele po ba poussa na pembe na biso po na bakota na facilité na Kinshasa na okaki vidéo moko mutango zo bakali likolo yango na biso ba congolais tozo marché tozo salika mfuko saka ba pano tozo loba ozo mafuko lobaka po mona mobali oya uti koloba awa bon na zoloba ona oloba na koloba teke na pesi faute to na pesi raison
donc azana ignorant ya makambo ndenge lekelaka ya mamdenge lekelaka po ndenge azana po alobi place moko alobi ke accord il paraîtrait que basaki accord sasuna na Kagame kuna basalaki accord moko boye est-ce que biso ba Brazzavillois toza biso ba Congolais Brazzavillois toza na pas na biso eza ni na kati wana problème ne eza ni na kati wana donc vraiment ye moko de azo yeba likambo oyo nini bakoki kotumbela ambassade ya na bango na Congo kuna ozomona donc normalement ambassade ya France soki batumbaki ambassade ya France eza pona peuple français te eza pona ba peuple français te so français na ebité donc eza pona bango te ozomona eza pona te ko ba français basali biso mabe bango basali biso eloko te eza nde ba mikonzi na bango Macron ozomona eza nde yende mutu azokende kosala bakor na ye na makambo ebele na bapays wana mpona koluka nde kobundisa biso na bafrançais ebele bamindele ebele bafrançais baza contre makambo oyo ezoleka na RDC kuna baza contre tozomona modele bazoloba mpona biso mpenza bazoloba boza natia bino kaka exemple moko natia bino exemple moko mpona yebi te bato mpe oyo baotalanga bacongolaise ya Brazzaville bazali mpo tozaka bato moko bato bakabola biso te Congo Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa toza bato moko moto akosa bino te ozomona soki le batumbi drapeau ambassade ya France eza te mpona bafrançais batumboli biso eza te mpona bafrançais basali biso mabe non ezali nde mpona Macron mokonzi na bango ye nde moto azokende kosalaka bakor na ye kofinansaka barwandais po ete batake biso ozomona eza ndenge wana eza bongo nasi kutu yango peka talaka ebimeni ngaya boza natiela bino boza bolimbisi Voyez l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit. Ozomona donc ngeloba makelele enregistrement quotidien te ok donc vraiment donc on est na lobake on est ba Congolais Brazzaville bomitungisama na bino te o basali bo ba BBC ambassade na biso ba Congolais ya ngambu baza contre biso ba humilier biso humiliation moko ezate contre peuple Congolais o ya ngambu kunelo côté ezande contre président yende mutu akoyoka soni yende normalement kutu fallait kutu ba peuple skonde basirike la président na bango tala makamno ke ko sala kuna sko tala ambassade na biso kuna na Congo na Kinshasa kuna batumbi yango à cause na yo c'est ça pour ba français basali biso le côté basali pe loko moko te ezande Macron tazo sa makam na bango ya ngwana pardon peuple congolais nyonso oya ngambo kuna na sengi vraiment pardon makambo oyo tokende nango te na niveau moko ke ndenge teti mbali moko na monyana alobi abindeka na obima Congolais na kokuta akomona po to lobi ke na makambo wana se le kakala o ezaki ke bomak zaiwa tika nyoka boma zaiwa tika nyoka to ebi biloko wana mais le kanango à partir guerre o ezaki na Congo Brazzaville le batu ba Kinshasa to yambi bango bien to komi famille so to banda o kanisa ta mtuto ndeni mais makanti nyoso bazaki nango contre biso elongo à partir ya wana on dirait zaka bongo to koma na biso bien so ba biba zongisa ba guerre kuna siko biso sko na Congo pe koza susu po ba Congolais Brazzaville ba koma bato ebele bayaka wana na guerre bazonga te ozomona toza bato moko yango nzamba sala kaka tozonga ka royaume Congo ezonga ka moko ezonga na nka royaume Congo ezonga moko po mambo eza asute ozomona
exacté que tu batumbi drapeau wana ba humilier ba congolais bande ko na biso ba congolais ngambo eza bongo te ba congolais nyonso o bozolanda nga en tout cas soki pe mutu moko okokuta na ba video ya boeto yo moko penser bongo longola na makanisi wana po eza na ba français ebele ambassade na bango to batumbi yango kuna mais batombo ki te po bayebi ke Macron tazo luka makambo o Macron tasel bo ye moko nde ambassade ya Kenya pe batumbaki yango batumbi yango te ke po bato ya Kenya kuna bakenye basali biso likambo non basali biso loko te mais président na bango il paraît soki nanga kimelaka kuna nanga kimelaki kuna ezoki eza rébellion kuna président na biso asengaki ye kanga nanga zongisela ngai ye awa boye ya boyaki aboyaki donc asali ke asoutenir ye siko mutu azosoutenir rebelle siko pa na ye ozomona te ke tosepela nango te yango omoni ke batumbi mpe ambassade ya Kenya siko yango te ndenge eloba ke bakenye kuna bando kanela bacongolais babrazzaville bando kanela bacongolais banani français bando kanela bacongolais banani susu États-Unis mpe su bando kanela bacongolais yango te ndenge eloba bongo mais soki babrazzaville eke basali bongo c'est que eza vraiment kati na bango baza na bango kana na comportement ke ya ko maltraiter ta musu bacongolais eza normal te ozomona en tout cas nzambe asunga vraiment eleka na kimia toza peuple moko ngambo na mona ka différence kutu te entre biso na bacongolais ngambo na mona ka différence nango te ata biso na bangolais na mona ka na ngai yango te na mona ka ta yango te vraiment muke oya za angolaise yaza congolais ya ngambo na mona yango te na mona ka biso nyonso toza kaka batu moko kutu mo muke nzamba limbisanga bolimbisanga mo muke na mona ande différence tam biso na ba camerounais biso na ba ivoirien moi différence mo muke mais ba congolais ya ngamba Brazzaville na ba angolais kuna na mona ka to na biso batu moko et d'ailleurs pe tozolo ba munoko moko kuna baloba Kikongo kuna baloba Kikongo pa na biso pe toloba Kikongo ozomwa lingala pe ndenge mo do toza batu moko mutakabola biso te Congolais nyonso ya Brazzaville en tout cas vraiment na sengi bolimbisi vraiment pona ke bokanisa te ke soki batumbi drapeau wana eza pona ko humilier bango kuna non po eza ke ba français belé ba kotela pe biso mais za président na bango nde yende à cause na ye yango mon ke batumbaka drapeau batumbaka ambassade eza kutu pona peuple te peuple ça n'a rien à voir na makambo oyo ambassade wana oboete po ezoloba eza président mutazwa ba décision peuple te et prévenir siko na kene eloko moko susu est-ce que ba rwandais nde bazana tomoni ba vidéo msu tomona na ezoleka ndenge ba soda na biso baza na Rwanda kuna ba Rwandais bazobeta ba maboko ba biso ba nkutu boya penda ko longolisa biso Paul Kagame oyo alongwa poto lembie penza dictateur mo makasi boboy siko bango na fallait basilika pe donc toloba fallait pe basilika ke tumbi ambassade na biso ngau na kamoti le ka ambassade ya Rwanda za kaka na Congo non na kamwe loko na kamwe en tout cas ba congolais toza pe ma mitema moko non mo pe l'équipe ozomona et l'équipe mo ya bibebi il faut pas être trop bon ba Rwanda pati lelo ambassade na bango ezaka na Congo nzambe nanga elekilinga nga na yeba kutu kaka ambassade ya Rwanda ezaka soute na Congo mais ezalaka siko ba Rwanda siko basilika pe lisusu baloba kete bino botumbi ambassade na biso pona nini boyeboy non ezala bonté oya oluka kokota makam oyo asala ndeta bimisa batuble moko ba congolais batumbi ambassade na biso boye nzambe puntulendo akutana na yo seke yo penda okotela kande sasu yo na sasu penda boza batu moko ozomona boza batu moko nde yango zokotela nde ye po ata na Congo Brazzaville kuna makambo ezoleka pe ka kuna sasu zo batu ba sepela nango te ozomona ba sepela nango te. En tout cas, nzamba sunga biso to comprendre makambo yo
to comprendre vraiment on est naturel bino ka makambu ya ni na osanka na vidéo musunza mbazana nga pour comme de 45 minutes nzamba mona bino vraiment bo comprendre makambo vraiment et ça passe na mitema makambo ezoleka na Afrique mubimba na Congo surtout pour le monde entier bazoloba oyebi pays oyo ba maltraita lokola congolais ezate ezomona lokola Congo pardon ezate ezate na mukili oyo donc kuna vraiment yango moni mutu alobi na Ukraine kuna l'air esali bo manini ezobeta Ukraine bobo Poutine obeta Ukraine bobo mokili mobimba etelemaki siko na Congo kuna donc vraiment ceux qui vraiment bato bazana mitema kutu ndenge mombali wana lobi ke balinge ku batelema ba marché pona makambo wana eza yango te obolo bakutu yango ku fe pia bino kanda lisusu ke likona bino yo bo marché penda contre président penda Sassou na Rwanda bote penda na président na bino pe bo marché pe contre ye pona nyo zokota makambo wana pona nyo lokotela bandeko na yo oke kokotela ba Rwandais kuna ozomona donc c'est ça donc nzambe aza na biso Congo Brazzaville Congo Kinshasa izaka mai muteka bol biso toza na biso mboka moko to mboka moko donc mutukutu te nga na na camarade moboy alobaki nyanga abaki manyanga donc nga na tuni oto abanyanga d'après na ko yoka ke baza manyanga ya Brazzaville nga bia bon biso tumboka na biso pe manyanga eza na ngamba Brazzaville biso kata mai e na ngamba Brazzaville ozomona donc toza vraiment bandeko toza na biso bandeko pasi ya Congo eza pasi ya Congo Brazzaville place ya pasi ya Congo Brazzaville eza pasi ya Congo Kinshasa donc to luka ba problème boye esika ba problème ya nango te so batumbi drapeau eza na président eza lokola ko interpeller ye président amona ke makambo ya salaki eza bien te eza soni na président eza ngo soni ya mutu te o drapeau na bino batumbi kuna ya mutu te poso eza ki bongo ata ba français abange ba sa marche ata ba français abange ba tomboka pourquoi botumbi ambassade na biso bo banga ba tomboka mais eza likamba mutu te eza likamba mikonzi eza likamba mikonzi ba corona bango batike ko sala o ezo détruire peuple congolais yango mutu nyonso o azo kota na makambo ko détruire peuple congolais yango moni ba toucher ambassade na bango de ba toucher à partir à Sassou ezate ko à partir peuple bino na biso toza batu moko bino na biso ko toza kana ba souffrance ya mikonzi yango nde bazo ko kana bango gouverner pété ba kota ba